Amen. Amen. Néo tatula monen ensemble. Na tungisami na tentation à diable. Makasi. Les preuves années nana la cicatrice. Ok. Déjà na mutu. Machette na mutu. La côté à nous. Même l'église n'a pas de difficulté d'avoir une église. Aucun hôpital, recrutement, avec la kinyati. Mais, les bébés vont pas avoir machette, va pouvoir. Maintenant, à profiter. Nous êtes toujours vivants. Les amants à ça, ils n'ont pas profiter. Amen. Azan zama ba daba moyi. Amen. Yango na utatula. Soki na Yesu Kristo na boko. Papa yo continue kosalela ye na motema moko. Amen. Amen. Tuya okumisa Nzambe na oyo asayelinga. Na yake awa na yeta ya malade. Na yake awa liboso. Esala ina tamo bwe na zaidi ya dispari. Papa tindela maloba plusieurs fois dans la posa na yakati. Et ko sala ina kuta na circonstance luso ya malade makasi. Na yaki awa na circonstance ya malade ya cancer de sein. Tamba après na yaki na circonstance ya malade ya cancer de sein. Tamba annonce nga ngo epa ya médecin ayebisinga ke ndenge oza boye libéré nous a déjà coupé, il faut pas qu'à mon nyonso. Joua na zonga pour abattu na zaki makasité. Na va le voir mon pied souki. Tokuta ina mama ta moye na ndaku abisinga lobi ya kama ya fete. Mais wana na eki awa. To bandi pe ko sambela na bandi ko sambela na bandi ko sambela. Tangu nazo sambela, tangu papa yako le kaliboso. Abandi ko bakisa ba sujet monsieur ya prière tozo sambela asiki topesa action de grâce ya moni ya moto to sa maloba o ba sali na Nzambe bazoloba c'est très important na sak na ona dala kana $10 na 1000 francs na zona ko ndako na difficulté baba sera na transport moto de mi bosa ndako de baba sera na transport na $8 na binzambe na konzima nyonso na mokio mona zana ona pesa action de grâce na nzela yango yote ya mosali na yo obikisama na yebi na tie na zongi na bandi kosala na suka ya culte na ye papa na pusani na fukami asambe mpona mo eleki mo mokolo mokie na ye kokende liboso ya médecin mo boye atretana bamaladi oyo wana na bamedikama ya baindien na kendaki na circonstance ke ya tretinga tokomi kuna falasa no checking ya malade kwa yeba ndenge ni na kotretinga asimbi na komi libosa machine asimbi singai machine moko na liboko oyo abiti ya loboko abandi ko checkinga na nzoto acheke nzoto mbali singa mama amoni cancer na bisi papa otali bien alobi machine ekosa mamate natali na moni cancer te et puis la kisa na la CP avi ozana rougeur te ozana mekusa te ozana moto te nazo mona kasa cancer samba makamwani samba makamwani Nzambe na oya salelinga à travers musana. Alléluia. Azanzam dapotika la Nzambe. Mama yaki ya kolela. Ne bande l'église abande koya avec la problème Nzamba salisie ayaka lisusuti. Na benga ya yake Nzamba yoko la kisanga cercueil liboso na ye. Bazoko tisai. Na benga ye ndenge nyonso ayaka te. Namona mama l'église
Mais, papa, il paie les gens à l'école de Banga, na ke l'hôpital, balobi naza na cancer ya makila. Esengeli bakatanga na libelu. Na ebisie na lola epa na nzambe. Ba pièce de rechange ya ba santé na biso ezali. Ba makila na biso ezali. Kaka ndenge ye awa. Makila ya sika. Makila ya boyokani, makila na Yesu Kristo echange makila nzoto na yo elongoli maladi nyonso kati na yo zonga biso kende kosalisa examen ekomi témoignage pa bamenganga maladi elimwaka te esali nini elimbo toza na nzambe oyo aza na mai te ya mafuta te nazali nzambe oyo atretaka baka difficile ndenge ya bikisami yo mpe na libota dono bikisami na kombo na Yesu Kristo. Alleluya. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Beta maboko makasi mpo na Yesu Kristo. Ezalaki mabongisi na biso te, ezalaki mabongisi na Nzambe. Ende aponaki mokolo ya lelo tokutana na bino lisusu na nzela na liloba na ye po mingi bakanaki kokoma kati na ntango oyo bakomi yango te basili na kokufa ngai na yo toleki bango leloko moko te togombi mito na biso na se totiki liloba na Nzambe na maboko na Nzambe Nzambe aleka na kolobela biso liloba na Nzambe ebotambuma kati na bomoi na biso. Alelo Nzambe alola oza mosanto na Isalele otindaki liloba yango ezalaki moto yango ezalaki Yesu Kristo otulokaki na molimi mpe papa totiki liloba na maboko na yo lekala kolobela biso na kati na yango ya lelo yosoi oyo atelemi aza esema ya pamba lekala koutilize yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko tozambi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tolobaka dimanche ifoto ya ere ya bien batobele dimanche erobe baza kobongama mpona koya eglise tomesanaka na koya ere ya bien tozosambela Nzambe tozoyembela ye. Amen. Oui, Bible lobi na biso na baoyo bayaki liboso na baoyo bayaki nsima bango nyonso bakotaki na bokonzi na Nzambe me topesana koya avant mpo bato bazouta bakomi na mosika bazozwa benediction koleka biso toye pena tokuti bandeko bauti zo na Kinshasa esi bakomaki me biso toza na masina tozokoma reta tobongisa na Nzambe na ere ya ngonga mosu Nzambe atikali mpo asalela yo azozela kaka yo bongisa ere ya rendez-vous na yo na ye. Amen. Tobeteli Yesu lisusu maboko makasi. Nzambe alobeli ngai na butu ya lelo abendinga lisusu matoi alobi esina yoki kolela ya bana na ngai esina yoki kosenga oyo bazali kosenga epai na ngai esina yoki kolela na bango natie mpe na nzela na bango benediction natie mpe na nzela na bango lobiko kasi ezozanga bango lokomoko oyo bazokoka kobongisa na ngai kende koyebisa bango
na kobongisa na ngai. Alléluia. Lelo soko bongisi kaka na Nzambe. Les créditeurs tokuta na séminaire ya jeunesse. Okozala mota liboso oyo kotémoigner liboso na Nzambe pe liboso na mokili. Amen. Pour makambo Nzambe kosalela yo lelo okomona ngo lokola ndoto me eza ndoto te. Tangu tozalaki na kati ya monde ya ténèbres, diable apesaki biso 10 commandements na ye. Alobi bozwa 10 commandements oyo bopesa ngo na bapaster oyo bazali basali na ngai. Oyo bazali basali na ngai te boanvute bango bapratike 10 commandements oyo. Amen. Ndenge moni 10 commandements ya Nzambe ezali, ndenge pe diable ana 10 commandements na ye. Mais lokola loloko oda liloba na Nzambe toza na kati ya témoignage te, mais tokolobela siri commandement moko ya diable oyo anvuta nango bato na mokili, oyo atinda bafaux paster na ye baleka na kopesa. Ava tobanda bimiselanga saki wana évangéliste na biso Mamicho bimisaka na saki. Tozolo mabiso nyonso Nzambe apambola évangéliste Mamicho. Ok, Nzambe apambola évangéliste Mamicho. Tombola yango ventilateur nyonso yango bimisa nyonso kobomba lipamboli ya moninga te. Oyekeli ekanda Alléluia. Évangéliste Mamicho ayaki koteya awa. Tango aye koteya tolobi bato nyonso bapesa action de grâce na mateya oyo asalaki nini ateyaki. Po ezalaki mateya ya sur pardon, ya kolimbisa, ya kobosa na makambo nyonso oyo esala nini eleka. Yepa teyaki me liloba na Nzambe ezalaka pe nini mbeli. Okoki ozoteya me ezoteya pe yo moko. Asombi te ventilateur moko alobi ezala likolo awa place bazoteya mususu ezala libe na motea basali na Nzambe bakotoka lisusu. Nzambe apambola ndeko na biso Mamicho. Alléluia. Topeteli Yesu Kristo lisusu maboko makasi. Nzambe apesi 10 commandements na Moïse. Diable pe mpona koluka kotelemela Nzambe ata akokaka na ye te apesa pe 10 commandements na bafaux serviteur na ye. Lokola tozo préparer ba campagne d'évangélisation na ba témoignage na elanga awa tokoya kolobela yango. Amen. Kote lelo ezali jour ya prédication tozo zwa kaka commandement moko ya diable. Commandement parmi les 10 commandement moko ya diable apesaki alobi na ba faux serviteur. Alobi bakende koanvute bato bapesaka 1/10 te. Pourquoi monde à ténèbres ezobanga 1/10? Pourquoi monde à ténèbres ezoboya bato bapesa 1/10? Quelque chose ezali. Amen. Alléluia. Quelque chose wana tozo kundola yango lelo.
oyebi eza na bato ebele pendant le 1er janvier si le 1er décembre bapesaka 1/10 te. Nalingi natuna botuna ndenge toza awa banda tobanda eglize ti lelo nani oyo esi apesa 1/10 tokola loboko likolo. Mama nzamba pambola yo, mama nzamba pambola yo. Bato combien? Boyokeli bango kanda? Boyokeli bango kanda? Bato combien bapesi 1/10? Est-ce que non baka bingongo bato mbali bolo? Bato combien bapesi 1/10? Ah. Ezali diable nde a bloqué yo quelque part. Yango le nom Nzamba za na posa afungola vie na yo, afungola libota na yo, asilisa kolela na yo, atraite baka difficile na yo, aleka na kopambola yo. Moto azopesa nga bon amen ekolisa mabongo na yo na kombo na yo. Pourquoi 1/10? 1/10, diable ataka bato motema kilo bapesaka 1/10 te. Na beglise satanique bapekisaka pe bandimi na bango kopesa 1/10. Po 1/10 ezali kofuta pako epa na Nzambe. Mutu oyo futaka pako epa na Nzambe, monde à ténèbres akokaka kopebisa bozwi na ye te, akokaka kopebisa santé na ye te, akokaka kodétruire libota na ye te, akokaka kosimba eloko na ye moko te. Yoka ndenge toza biso nyonso awa tofutaka mpako na leta. Omoni ntango okendaka kosomba eloko, okesomba eloko na magasin, opesi mbongo bato facture, okomona na se bakomi TVA. Alléluia. TVA wana ezali mbongo ya eloko sombi te, ezali pourcentage ya mbongo babakiseli yo eloko yosali nini osombaki. TVA wana ezali mpako oyo futi epai ya nani ya mokili ya leta na biso. Me epai na Nzambe ozokoka kofuta pako te. Osombe loko ya 20,000 okomona na se bakomi TVA 10,000 francs. Eloko wana ezalaki 18,000 babakisi pako 10,000 francs. Ofuti pako na leta. Papa na biso asalaka na société ya assurance. Soki moto azwa ndako na ye asira yango, azwa mutuka na ye asira yango, akoma kofutela yango pako, mukolo ndako wana ekobeba le ekozika to mutuka ekozika, leta na biso akoya na service ya assurance bakotongela ye ndako mosusu, bakosombela ye ndako mutuka mosusu. C'est parce que afutaka pako na nini na leta. Mais biso ba Kristo tofutaka pako epai ya Nzambe te. Yango bitumbe zokomela biso, yango bamalade eza kose multiplier na mabota na biso, yango papa zongisa buda zana kimiako nikabuni kobanda lelo avant église banda non s'adresser na yo Daniel. Il faut d'intercesseurs pour jeunesse de l'intercesseur. Il faut bakakakana l'église basambeli ezana bato mosusu
baza na vie de prière ya makasi te ba profiter na ba prière ya bato baza na bo makasi. Amen. Tango ya prédication ezalaka tango ya distraction te. Tango prédication ezalaka mutu ndengo vandi ndengo tikali wana. Ndengo telemi ndengo salini ni otelemi wana. Tango bando simba oyo ozondisa oyo yeba quelque part ezana mfutima moko eselatio. Alors biso tokopamela yango pesa la nini etika yo topeteli Yesu Kristo maboko. Tango zofuta pako epai ya leta soki ndako na yo eziki leta kotongela yo ndako mosusu po ofutaka pako ya assurance. Soki mutuka no eziki leta akosondela yo mutuka mosusu. Yango moni Yesu atelemi batuni ye ndenge tofutaka mpako tosalaka mabe to malamu. Yesu abibopesa nga biya mbongo bapesa tuli mbongo ya nani balobi ya César. Alobi ya César bopesa na César, ya Nzambe bopesa na Nzambe. Yesu pesa ya César oyo eza ya biloko mokili ozosomba ozofutela ngo pako. Me ya Nzambe ozopesa te. Nzambe akobundela yo ndenge nini? Un dixième ebundelaka mutu. Soko pesaka un dixième epa na Nzambe yeba ke ofutaka pako epa ya nani? Ya Nzambe. Nzambe akolekana kobundela yo na pako oyo salaka nini? Ofutaka epa na ye. Alléluia. Soko pesaka Nzambe un dixième diable akolekana kokota na vie ya bana na yo te adeturi bana na yo. Diable akokoka kokota na santé na yo te akomisa nzoto no maladi na maladi. Diable akokoka kosimba bozwi na yo te akokoka ni kobebisa musala na yo. Un dixième ebundelaka mutu. Un dixième ekutaka misala ya ténèbre. Un dixième kendaka na koboma bandoki ya famille. Un dixième etretaka baka difficile ya vie ya moto. Wete ozopesa ngo na nani? Na Nzambe. Yango moni diable anvutaka bato baleka na kopesa un dixième te. Soko ju 5,000 ata moto akabeli yo ata otekaki longola 500 francs eza un dixième pesa ngo na pasteur na yo oyo asambelelaka yo Nzambe. Opesa ngo na Nzambe po mosali ya Nzambe aza kopresente nani? Nzambe. Oza na 10,000 francs otekaki eloko bakabelaki yo avant osalela yango eloko ya liboso longoli 1,000 francs obondeli yango Nzambe olobi Nzambe oyo pako na nga nazofuta epa na yo. Yango moni monde ténèbre elingaka te bato bapesa un dixième eamvutaka bato. Namona pena frère moko akekosala kopiko azwi pena mbongo ya dollar nakoya kopesa un dixième natali na seki. Metango Nzambe azopetela nango ngangonga na matoi nalobi frère wana azalaki na raison faute ezali ya nani? Ya ngai. Pour enseigner qui bango pour na yango te. Alléluia. Tofongoli Bible na biso. Totangi na Malachi. Tobandi tozotanga ngo malembe. Tobandi na Malachi chapitre 3. Tobandi na verset 9. Otangi 9, opemi okoya kotanga 10, opemi oye kotanga 11.
Malachie chapitre 3 verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Verset 10. Nzamba lobi boza frappé toujours la malédiction. Topino bozo salamini bozo kosanga nzambe. Tana eloko nyonso simbi na maboko na yo ezali bolingo na nzambe da la kisipa na yo oyo simba mo na maboko. Amen. Ba oyo nzamba la tiki kolakisa bolingo likolo na bango lelo bazana ba mort. Amen. Bakomi bikeko ngana yo toleki bango na ni membongo oyo simbi ezaleza ya mingi ezaleza ya mokie nzambe nda sepeli yo sala nini osimba yango mais nzambe azo déclaré tilelo boza kolela kati na maladi boza kolela na bakufa ezoleka na bafamille na bino bozolela bopauvreté bozolela makambo ozosimba te c'est parce que bino boza kokosa ngai nzambe na bino. Est-ce que yo kokosa nzambe? Nzambe ebi nombre soki ya mutu na yo ayebe loko lino simbi na maboko na yo povanda na kombo na Yesu. Alobi soki bozolela na mapasi soki bozolela na maproblème c'est parce que bozokosa ngai nzambe. Ngai nzambe na pamboli yo na sali yo boyi kolongola moko na zoni kimi koya kopese pai na nzambe yo moko zando kya nini ya vie na yo yango nzambe alobi boza na ba malédiction boza na ba problème ba maladie c'est parce que bozoko sanga nzambe toke na 10 soda vandakate verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait de lait et de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ndabwa bozwina bino bome mango na ndaku na ngai botsangai nzambe na bino na épreuve. Bien aimé, 1/10 eza kotia nzambe na épreuve. Amen. Alors botsangai nzambe na épreuve. Bien aimé, soko tia nzambe na épreuve. Nani oyale kinzambe na makasi botomogo te ale kinzambe na nguya. Nani oyale kinzambe na makasi botomogo te ale kinzambe na nguya. Orebi na vandi ndeko moko abelinga lobi ndeko nanga zwaki kisi pe tingwe. Nalandi témoignage toyebisa ye apoya zoseka na kingabwa lelo ndeko nanga na morgue akufi. Na vandi lisu na ba image na telefone nanga wana mutu moko États-Unis abenginga. Alobi mutu moko zwaki kisi pe tingwe na kisensu. Ba refungwa make ye munene. Alanda memi témoignage na yo ngape na landa na benga ye na lobi vie yo za muketingo simba biloko pana ye zongisa koya abenga lobi lelo aza kokufa bato bana groupe wa WhatsApp balanda kindeko wana na États-Unis atindi photo ndeko akufi. Ok na ba témoignage tam na zoteya na TV na lobi mutu nyonso zwaki sipetingo fasa nini ake zongisa amuka ma pasteur ba bombe la tonai et bingwa kokena batu nyonso bazwa biloko pana ikomo salama. Alléluia. Amen. Mokile komi kopesa raison na batu o bakobo kweya na ba conséquences mais yo nzamba ye koluka yo azana posa yo conséquences moko ekomela yo te azana posa yo otiaye de brève. Alobi mema biloko na yo trésor na yo ndambu ya kozwi na yo epai na nga nzambe petianga nzambe na épreuve soko tie nzambe na épreuve na kati ya bomoi na yo
na ebiso ano ekosila te kaka esika yo vandi bakokumisa nzambe na yo kaka bato babande kotonga yo bango nde bamanda kokumisa yo kaka bato bayinaki yo bango nde bakokumena yo komi bokonzi na bango okoluka bato te me bato nde bakoya koluka kobanda komemelo. Amen. Alléluia. Amen. Pour la 11. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bokomona soki ngai nzambe botenga le plebe bokomona soki na kofongola lola mpo na bino te bien-aimé mbongo eza na lola. Amen. Or eza na lola. Amen. Libala eza na lola. Amen. Musala eza na lola. Amen. Binia eza na lola. Amen. Santé eza na lola. Amen. Nzamba lobi botsanga le preuve na kofungola lola pona bino na kokitisa bénédiction likolo na bino. Or ke nzamba lola Kolona biso Yesu Kristo apesaka motu bénédiction pamba te azopesa yo bénédiction azopesa yo na kimia azopesa yo bénédiction azosilisa pe bitumba yo azopesa yo bénédiction azokwisa pe banguna na yo atika yo sopesa yo bénédiction bénédiction na yo bana kokwisa banguna na yo soko yete zayo belekele yo kana yo kobisa yo zayo amane kokisa na bofe alobi botsanga na epreve botala soki na kofongola lola mpo na bino te na lola marto ya justice ya nzambe ezali oyo ekitaka mpo na kobeta bato babundisaka biso oyo ekitaka mpo na kobeta bato batelimisaka bitumba na nzela na biso me nyonso awa nzambe azolobela kaka mpo na motu moko na nzela yeloko nini ya 1/10. bakabeli yo 1000 francs longola 100 francs ya 1/10. osali musala ozwi 50,000 longola 5,000 ya 1/10. eza kofuta mpako epa na nzambe. Alléluia. Amen. Abraham akomaki moninga na nzambe mpo na misala me misala na ye ya liboso ebandaki na 1/10. totangi na mokanda na Genèse chapitre 14 verset 18 à 20. totangi na kombo na Yesu. Amen. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur qui est très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré les ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Abraham était comme bitumba. Bible lobi ne pandeli ya mateya oyo bakangaki bato na Sodome, y compris de konaye Lot. Bakangaki bana na bango babotoli biloko na bango. Abraham abondeli na nzambe, nzambe atindi ye. Abraham akeko bunda alongi bitumba wana arekipere ndeko na ye Lot, mwana ndeko na ye Lot, bana ya Lot, batu ya mboka wana na biloko na bango na biloko ya mboka wana nyonso aye nango na kati ya Sodome. Tango akomi nango amona mutu moko abimeli ye Melchisedec azwi vino na mapa apesi na Abraham. Abraham alobi mutu na omona lekinga na nguya ndeni akopesanga biloko akolia boye.
Abraham a pris 1/10. Moutali bosso pesa 1/10 na nzambe za Abraham. Amen. Ate pesa na Melchizedek. Tango pesi na ye Melchizedek abandiko pambola Abraham. Alobi pambola na nzambe oyo na likolo. Moto moko te na mokili oyo akotika na kolonga yo. Bien aimé, soko pesa kanzambe 1/10. Moto moko akotika na kolonga ote. Amen. Moto moko ta akotika na koyiba oyo ya yo. Amen. Okoluka poloko na makasi te nzamba kofungola lola pona yo. Alléluia. Melchizedek azalaki nzambe. Alaki komeka Abraham. Mais Abraham azalaki mutu na bososoli. Azalaki mutu na mayele. Akati mbala moko 1/10. Apesi yango na Melchizedek. Talo zo comprendre que Melchizedek azalaki nzambe. Comment tu vas vexer pour enseigner biso la jeunesse. Amen. Hébreu chapitre 7, verset 1. On dit à 2 à 3. Ok. Hébreu chapitre 7. Amen. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite du roi qui les bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Pipa lobi na biso moto oyo apesaki aleki oyo apesi. Est-ce que moto oyo peut comprendre? Amen. Moto oyo apesaki aleki oyo apesi. Amen. Nani abakaki kopesa? Alléluia. Amen. Est-ce que moto oyo peut comprendre le bananzambe? Moto oyo apesaki aleki oyo apesi. Nani abandaki kopesa? Ezalaki Melchizedek. Melchizedek azalaki nzambe. Amen. Tango apesi Abraham lipa na vino, Abraham azwi 1/10 asayenini apesi ye. Bible elobi Melchizedek elingi kolakisa aza roi ya justice. Ok, justice eza nde Yesu Kristo. Balobi aza roi ya paix. Paix ezali kimia. Moto apesaka kimia eza nani? Yesu Kristo. Yalobi na Matthieu chapitre 11 verset 28. Bino bato bolembi bozomona pasi boya na mivumba na bino epa na Yesu Kristo. Yesu nde apesaka kimia. Atika lokolo nyatiawa oyaki na baproblème lelo kozonga kimia. Soko ya dezayo bolekele bokanga bele lekonde. Bible lobi Melchizedek elingi koloba na biso azali mokonzi ya justice. Kaka ye mpe azali roi ya paix. Kita. Qui est son père, sa mère, sa généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Azana papa te, azana mama te, esika uta ya palite, yowana azali komasima, azali pe suka, mutu azali alpha premier ezanali Yesu, yedaze bandeli pe suka, tika Yesu moya visita kapana ya ko visite komele. Porque soka kitika tinayo, bina yo le chance. Amen. À cause de la indicienne, Nzamba yaki ko visiter Abraham. Amen. Nzamba tu le va faire visiter au pays. Pour le yakatini. Au foko sanzambo. Tala kambo. Zoki sabolingo nzambe. Combien de sous sont indicienne? Esaka indicienne pas nzambe. Amen. Soko yaka indicienne. Yomo kozo sa malédiction. Okende boizete na motu ka
Mais ce que peut sa kanzambe un dixième, moutako simba yo, azate. Moutako kausa maboko na yo, azate. Moutako kota na libota na yo. Qui est son père, sa mère, sa généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Très malade. Balobi na biso, azana papa te, azana mama te, esika uta ya palite, yowana azali commencement, azali pe suka, mutu azali alpha premier ezanali Yesu yedaze pandelipe suka tika Yesu moya visita kama ya visiter amen porque soka kitisa tinayo amen bina le chance amen à cause ya indiciel nzamba yaki ko visiter Abraham amen nzamba ti le va visiter yo pour le yakatini osoko sanzambo tala likambo zoki sa bolingola nzambe kolia lisusu un dixième osaka un dixième pa na nzambe soki oliaka un dixième yo moko ozozwa malédiction okende boyenzete na motu mais soki opesaka nzambe un dixième moto akosimba yo aza te moto akokausa maboko na yo aza te mutakokota na libota na yo azate mutakokota na kata ndako wa butu azate nzamba koya ko visite yo nzamba ko zala na yo nzamba ko bundela yo akotika yo pe kati na bitumba akotika yo pe manguna me manenga yo pe endizieme ekweisa kabanguna na biso amen endizieme pe makapakoti libota na biso endizieme longola kamalati endizieme longola kakufa endizieme longola kama problème mekolo yawa eyaki liloba na nzambe oyo etikele konyoso nyoko na kiyomoki yoleka kokalisisa nyoko waone oyo ndoso kelebela kizira yomobi yoleka kokokelebela yoso yoko yokakazana pelekele gana mele yotorite oyonane kokisa mamongo oyonane Jésus Christ Bibele bumeseshedeki wana aza ebangelipe suka Yesu Kristo aza nzambe aya na mokili oyo mbalebele petilo lelo asalaka nini ayaka kaka lelo aye koluka moto moko motongo eza nde yo oyo eza na baproblème oyo eza na bitumba oyo ezona na poti te bandoto kaka ya mabe aya yaka moto asuka na vi ya moto tala yoka nayebisa yo baye kobenga Yesu na libongo pa bokonza basoda alobi mwana na nga aza maladi bravuna mokonzi soko oketa kokufa moto aye kobenga Yesu moto mosusu mpona problème ya mwana na ye alleluya amen mais ezalaki na mwasi moko oyo ezalaki kutu na programme wana te oyo ayebaki kutu te mokonzi ya basoda azoya na Yesu Kristo kuna mwana wana malade ezoya makasi bazoya mwasi oyo akoti mopitali azwi solution te malade ezosila te makili ezosopana kaka ayoki sangwa Yesu oke tangu babengisaki Yesu abongisaki option ya okende kobikisa mwana wana na ndako ya kapitaine bakomi na nzela mwasi oyo atali fulu ya bato alobi oyo eza occasion na nga kobika soki naleki liboso ya Yesu na okutana na loi kokanganga oke Yesu liboso yo na nsima ata loi famille ezalaki ntango Yesu azoleka azobika loi ya bamboka farao ata bakelaki bino loi libota na bino bibape
c'est parce que onction oya bondisaki mpona okende kobikisa mwana na malade onction wana ebimaki ete kobikisa moto mosusu na malade peut-être oyaki na programme alobiko te mais ndenge oliatia yesu kristo aobikisa. Amen. Esengaki yesu active onction lisusu ya makasi. Onction oyo esengelaki active eza onction oyo esekwisaka bakufi. Activer yango esika mwana azalaki malade mwana na mbeto akufaka kasa nini akufi tangu yesu azoya akomi liboso porte balobi c'est trop tard moto wana esiakumwana esiakufi yesu alobi akufi te alali mabokoatempo na yo kufa nini na libota na yo kufa oyo nyonso kufa kati na yo oyo nyonso kufa na libota na yo lelo ezosepa na kombo na yo avancez là. Vraiment le lokoko na vie na yo kufa. Mais bona Yesu Kristo omona ngwelala. Le loto la musayango. Le loto la musayango. C'est fixé ko kanaka te. So kitamba pamboli muninga lelo. Yo ko sa elezu ate. Musuli pamboli na yo. Eza ya munene. Sa patita zelubela. Ko pambo ko ya ko bima. Eza la témoignage du bosona batoma yo. Alléluia. Amen. Abimona kufita nani. Mutakufa bia nani. Yesu Kristo ateleme. Alobi maloma mibalete. Alobi talita kumi. Na munoko ya Hebreu. Elingi koloba mwana ya mwasi sana nini telema. Mbala moko mwana na sa nini ateleme. Dès que vous tenez ma montagne, vous êtes au sable de la guerre, soyez pétés, marquez ma la faute. Amen. Vous tenez qui sont zéro. Yesu beko na bolingo olimbi gabindile. Je vais l'ensemble. Ah. Kufe Afrika. Yo Palestina, hallelujah. Hallelujah.
nzambe merci. Na liloba na ye toyoki na tongwa lelo. Liloba na nzambe ekokisama likolo na biso. Ekokisama likolo na mabota na biso. Alléluia. Tokosu asisa mabota. Oza nzambe oposo na sisa mabota. Apesa. Oposo na sisa mabota. Apesa. Apesa. Toke mabolongo na biso na se tokosaki nzambe toyoki liloba na nzambe nzambe alobeli biso kende koyebisa yokela yo mawa alimbisa masumu na yo mawa na nzambe kita likolo na biso aleluya. Tongola maboko likolo. Tosenga nguya molimo mosantu. Aya kokota kati na biso. Toyoki liloba na nzambe. Nguya molimo mosantu sikoya kota kati na bomoi na biso. Akota na kati ya mabota na biso. Asala musala kokamwa kati na biso. Alléluia. Nakola na mobe kudayo. Naikola na kila sinayo. Masumi moko yuga kisinayo. Eza siyo molimo santu. Nateba na maenzo kada kuka. Natwa ihana bati maya wadato. Nimesura legena. Uyaja iziwe. Kutika matezi yuzana nulawi. Molimo. Molimo. Nazambe. Akisha awanase. Yesu yina mayo. Molimo. Molimo. Nazambe. Akisha awanase. Yesu yina mayo. Mabuko yina mayo. Kila sina mayo. Nasu yusinanu. Kurokola cheo. Salana mananu. Masilana mai. Oye wala mafoni. Nabitela mwanani. Naigi yami. Tamo boko likolo. Landanga na maliba. Jésus-Christ. 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 Nasengi marto na yo. Nasengi marto na yo. Na linga mataliso subongisa so.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nasengi marto na yo. Nasengi marto na yo. Euta na lola. Euta na lola. Marto na yo ya justice. Marto na yo ya justice. Ebanda kobeta. Ebanda kobeta. Mboki nyonso. Mboki nyonso. Oya telemisaka bitumba na libota na nga. Oya telemisaka bitumba na libota na nga. Oya nyokolinga itango molayi. Oya nyokolinga itango molayi. Marto na yo banda kobuka. Marto na yo banda kobuka. Ba prison nyonso satanique. Ba prison nyonso satanique. Oyo batelemisa na libota na nga. Oyo batelemisa na libota na nga. Marto na yo buka yango. Marto na yo buka yango. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Bana kobondela marto na nzambe banda kopesa. Ozobondela. Masenga marto na nzambe webanda kobe Jésus-Christ. Ongola yola. Makila na yo Yesu. Euta na lola. Esopana. Ebanda kozipa. Ngana libota na nga. Oyo nyonso koluka biso. Amona biso te. Amona makila na yo Yesu Kristo. Oyo ezipi biso. Samba kosambela makila na Yesu Kristo ezika yo na
makila na ye sopana obanda komela ngo lokola kisi eloko nyonso balesa yo oyeba ngo noyeba ngo te eza na bandoto na yo eza na kokola na yo eza na bomwana na yo eza na kimukolo na yo eloko nyonso yo lia yango nde bitumba na yo mela makila na Yesu Kristo epurifie nyonso yo lia kati na yo. Alleluia. Tout geste contre Yangona simba maboko na yendo sana zamberanga kende koyebisa na Nzambe akomisa yo kake okoma kake ya Molimo Mosantu ndako na yo ekoma kake po eza na bandako ebele koma bastade ya bandoki baka kosakana na butu ndako yo ekoma kake bana na yo bakoma kake libota no mobimbe ekoma kake oyo nyonso akomeka koutilize yo kake na Nzambe beta likolo na ye akoma paralize banda kobondela. Alleluia. Alleluia ozane tana di mambo. Alleluia ozane alleluia ozane ozana di mambo. Ozana di mambo. Alleluia ozane ozana di mambo. Alleluia ozane ozane alleluia ozane ozana di mambo. Alleluia ozana di mambo. Alleluia ozane ozana di mambo. Alleluia ozane ozane alleluia ozana di mambo. Alleluia Nzambe na bikamwa oza tata biso tozali bana na yango aza lokola yo na yango akokani na yo topesi yo merci papa toyaki epai na yo toyaki epa moto na mokili te toyoki liloba na yo ya moke tosengi osili koyoka mpe kokokisela biso ya mingi oyo etikali obakisela biso ya koleka na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen. Amen. Yaka kopesa Nzambe ofrande toto sungama na kolosa na yo okinga efe na bimosusu toko sungama na mwana Nzambe sokinga efe lakisanga mosusu Vamos para Nzambe
Alléluia. Tolobaki, n'a témoignage ailleurs état après témoignage to passer dans état finale à to mettre Yesu Christo baboko pesa le micro. Amen. Amen. Neo tatula monena nzambe. Na tungisami la tentation à diable. Makasi. Les preuves années, nana la cicatrice. Ok. Déjà na mutu. Machette na mutu. La côté à nous. Même l'église n'a pas de difficulté d'avoir une église. Aucun hôpital, effectivement, dans une kinyati. Mais, les bébés vont pas avoir machette, va pouvoir. Maintenant, à profiter. Nous sommes toujours vivants. Nous avons un seul élément qui va profiter. Amen. 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 Il y a un autre tout là. Amen. Amen. Oui, voilà okumisa nzambe na oya saelinga. Na yake awa na yeta ya malade. Na yake awa liboso. Esala inatama bwana zaidi ya dispari. Papa tindela maloba plusieurs fois za la posa na ngana ya kati. E kosala inakuta na circonstance musu ya malade makasi. Na yake awa na circonstance ya malade ya cancer de sein. Tamba après na yake na circonstance ya malade ya cancer de sein. Tamba annonce nga ngo epa ya médecin ayebisinga ke ndenge oza boye libele no eza deja ya kope bafo bakata yango nyonso. Jour wana nazonga ndako abattu nazalaki makasi te. Naoka loba mokili suki. Tokutani na mama ntango aye na ndako ayebisinga lobi yaka mercredi wana na yaki awa tobandi mpe kosambela na bandi kosambela. Ntango nazosambela ntango papa aye koleka liboso abandi kobakisa basujet mosusu ya priere tozosambela asengi topesa action de grâce. Yango moni yango totosaka maloba oyo basali na nzambe bazoloba ezala très important. Nasaki na nga nazalaki kaka na $10 na 1000 francs. Nazongaki ndako na difficulté babakisela nga transport moto etelemi liboso ya ndako nde babakiseli nga transport. Nazwi $10
na binzambe na konzima nyonso na mokio mwana za na mwana pesa action de grâce na nzela yango yote ya mosali na yo obikisamo na yebi na tie na zoni na bandi kosala na suka acute na ye papa na pusani na fukami asambe mpona mo elengi mo mokolo mokie na ye kokende liboso ya médecin mo boye atretana bamaladi oyo wana na bamedikama ya baindien na kendaki na circonstance ya traitinga tokomi kuna falasa no checking ya maladi po ayeba ndenge nini na kotraitinga asimbi nakomi libosa mashine asimbisi ngai mashine moko na liboko oyo abiti ya loboko abandi kocheke nga na nzoto acheke nzoto mobalisi nga mama amoni cancer te na bisi papa otali bien alobi machine ekosa na te natali na moni cancer te et puis la kisa na la kisa pe avi ozana rougeur te ozana mikusa te ozana moto te nazo mona kasa cancer pa samba makambo nene samba makambo nene Nzambe na oya saleli nga travers mosali na ye. Alléluia. Azanzamba kotikala nzambe mama yaki ya kolela ne l'église abande koya azaki na kwa problème nzambe asalisi ye ayaka lisusu te na benga ya yake nzambe ye kolakisa nga cercueil liboso na ye bazokotisa ye na benga ye ndenge nyonso ayaka te namona mama l'église nini papa libele eza awa ekomi libanga na ke l'hôpital balobi naza na cancer ya makila esengeli bakatanga na libele nayebisi ye nalola epa na nzambe bapiesi de rechange ya basante na biso ezali bamakila na biso ezali kaka ndenge oye awa makila ya sika makila ya boyokani makila na Yesu Kristo echange makila nzoto na yo elongoli maladi nyonso kati na yo zonga lisu kende kosalisa baexamen ekomi témoignage pa baminganga malade elimwaka te esali nini elimbo toza na nzambe oyo aza na mai te ya mafuta te mazali nzambe oyo atretaka baka difficile ndenge yabikisami yo mpe na libota dono obikisami na kombo na Yesu Kristo. Alleluya. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi beta maboko makasi mpo na Yesu Kristo.